tala ndenge ba monsieur bazo kende bon ezali ndenge za mokano nzambe tala ba grand musicien souci nanga na wiki mawa mingi bato basali musique ya makasi ya kitoko bango so baza souté Fimbu na Fimbu News, quel piano officiel. Bon, Sangongo est commis na matoi na Tongo, babenga na poto, baebisinga batapoto na Paris, babenga babive simara kufi. Fimbu na Fimbu News, quel piano officiel. Tant na continue à vivre kalenga bino fona un animateur moko awa. Na ye, na yiko zwale kinanga juna mumbafu, na kena yiko na me. Fimbu na Fimbu News, quel piano officiel. Bango mibale wana vraiment mais na yebi muta composer ba nzembe beleza rochero mais le frère nani simaro nzembe monisha sala et simba Fimbu na Fimbu News quel piano officiel na momoko parce orchestre pour misa 3 albums na mbula moko sala parce que les roba choc ça les ali zaiko ezo cartonné ba OK jazz ba freeza pour ça l'album 3 simba zaki passi wana na ko consulter Fimbu na Fimbu News, quel piano officiel. Moni loko zawana. Soki manda kina ko ba musicien ya référence. Ayena bango parce que ba musicien ba ba kutaki wana mingi balongwaki. Balbia bia ko distribution. Manda bi bon, na salani. Ba musicien ba zebele. Akazo ba musicien latina au jazz. Bonjour, alors si vous voulez des bonnes infos sur Paris, ce qui se passe, tout ce qui est super, il faut suivre Fimbu na Fim. Ouais. Top, très bien même. Vous avez des soirées privées, des soirées VIP, des anniversaires, vous avez des concerts à filmer, tout ce qui est cérémonie. Contactez Fimbu na Fimbu News avec quel piano il faut. Avec quel piano. Donc pète à la gata ma copine. Il faut suivre Fimbu na Fim. Tonobi tout na Fimbu na Fimbu. Biso na bino. Donc pète à la gata ma copine. Donc pète à la gata ma copine. Quel piano. Fimbu na Fimbu News, quel piano officiel. Merci na badjo bazuli bako Olanda biso ba to to banda na bino sans ko beta porte sans ko senga autorisation mais na bolingo oyo bozala nango entre biso na bino na Fimbu site impact na idéologie boyambi biso quand même Congo eza na deuil vraiment to perdre une icône ya musique congolaise to perdre moko ya baoba ya musique congolaise Papa Lutumba Simaro Masia par rapport à image kana ya lobaka TV za radio te mongolo TV e ko ma radio na buka caméra na luka na lingana luka doyen moko wa bana musique kala mwana kitambo ya solo na kombo ya Yaya Londa nasi boyebi mbunda kuvwa ndila Yaya Londa buka mapeka za doyen chef d'orchestre ya Empire Bakuba to meko solo ya to beta li solo ya disparition mystérieuse ya papa na biso Simaro Lutumba mais lelo vie azasu na Empire te ama chef d'orchestre na groupe maman na biso chala mwana maman national vie Londa kuya bonjour Nzube bonjour na mingi. Bonne santé papa. Bon santé za bien ndingo moningai. Bon santé za bien. Yebisa biso papa sangongo e komela ko na matoi ndenge nini? Bon sangongo e komela na matoi na Tongo babenga na poto. Ba yebisinga batapoto na Paris babenga babive simara kufi. À partir ya 7h dans 7h. Bon nagi vraiment nazaki sir na ngona mté parce que na wiki. Après petit na Blanchard nani Blanchard pe oya lo mami ayo benga ngal bivie Holandi ke vie simala kufi wi ngala bisi batapoto ba to ko benga ngai ndenge na zoleki sango yango sango ndenge na zoleki yango wana sango la zoaki yango wana bon temps na zo yango vraiment na yoki nzoto sele malili bon le quoi na message na bakao mingi batu to perdre bate belé ya musique congolaise surtout ba vie oyo ba l'action nzela bango so baza souté presque ko banda grand maître grand Calais Pépé Calais Papa Wemba Emeneya
badindo yogo donc to perdre bate belé oya makasi babimi ombale balengos bato wana ezaki bato na beteki na ngomwa miziki na ngomwa na bango ebele o bakofi ba vie na ndombe opetum donc na mona ko ngabi bon we komi l'air na biso koki poto banoko kende l'air reporter ndo kende za volonté ya nzambe za mokano ya nzambe za nzela ya mutu nyonso papa na inazonga mwasi mamuke et kote non na pire bakuba pepe kale za ndenge ni moi historique a muke. Non mais kote lenga na pire bakuba ba maninga na ngama nzeku ba nono ba bébé ba kinenge na zaiko tant ba kei biso to tikala ba mbonda ya bango bazaki no deyo biso ki na rumbaya le bango ba kei pesi gu bon ba maninga ba ke ba sele musala kitoko bon ba nono ba pataki mboka ba talaku na manziku jerba le ba kote na zaiko mele mo molaki musala ba salaki et comme gi na orchestre ni suba luka pe bato yo ba ko soutenir parce que animation ba nono ba ki na ngozalaki un peu animation mo makasi alors mais comme on a Willy Broad azana poto za mona poto yende mtako zwanga bi ah mais ngafona me ona pi parce que Willy Broad azaki misla ya tolei Sami Drumer ayiko zwangai ameminga pa pepe kala bi de mutu so juillet animation yo tozo kana zaiko oyo ko ngope na pi bakuba et pas pepe kala ngondi banga boli kambote to bana ba répétition na yiko bana ba répétition ndenge na côté na pi bakuba yango donc so na côté na pi bakuba grâce ya Willy Broad disque alboso obeitaka na pepe kale eza disque nini disque alboso la beteki na mpile bakuba ezaki disque ya dilu mona nakutaki yango mabala mingi ekufi pona songi bakoloba po bazonga na mama pesanga loboko pona nzembo alboso la beteki yango wana nakuti bamboyo nsombokila banzembo ebele mais nzembo alboso la beteki ezaki ya dilu mona so petino juna mombafu na yo na président juna mombafu na kotaka empire bakuba avant ngam takoteki avant tant na koti na ngena kokuta animateur mo benga mokili azalaki grand frère petit frère à mavoela somo tant na koti na bisi ve kalenga bindo fona na animateur moko awa na ye na yiko zwaleki na juna mombafu na kena ikuna mais mutu ya lancinga pona ye bana boye ezalaki juna mombafu na cri nini na cri ya londa kulambi sukadia lokazaki leki na ngai petit frère na ngai bon a honorer ngana kriwana kula mbisukadia kunge udidie ya londa c'est juna mombafu ndasala punga na zala bwe famille na to comprendre et sa famille moko ya ba artiste et sa famille ba star bozara effectivement na combien de musiciens dans ta famille na bino mais na famille na biso tozali ba musicien belé parce que tout le monde ba musicien mais ba no to bodi sikana kamoka ozo pekisa bango mais bon parce que tata na biso moko azalaki mutali boso asomaki ba instrument la kitambo tata na biso Petre Ngulu yé mutasomba ba instrument liboso soko tuli ba via kala ba webisa yo abandaki musique kala à partir de là et pas toujours ki ba goût tata na biso azaki musicien munene encadré na musique munene na kitambo ba folklore ba orchestre so na bosanité ba parmi premier orchestre na kitambo ezaki ya papa nanga Petre Ngulu kombo orchestre nini ah kombo orchestre tala na bosanité vedette jazz kuya bisa biso muke kokota papa Lutumba Simaro na OK Jazz ya grand maître Franco ezaka ndenge ni mais wana nazaki mona muke parce que le Lutumba a koti OK Jazz ngaza na deuxième primaire na Saint-Georges na Bondeko bo nani papa Lutumba zaki na orchestre mo ya lingwala bango na papa Noël so na bosanité mais a koti orchestre na foza na 62 63 a koti na OK Jazz wana Mobutu na zu pouvoir te wana Kasavo président tango ya koti na OK Jazz yaki ba 63 62 so na bosanité mais ngaza ki mona muke parce que l'erié a koti na OK Jazz ngala na deuxième année primaire na Saint-Georges na 63 siko yebisa so papa na biso balobaka le monument de la musique congolaise papa Seigneur Rochero Taboulay na papa Lutumba Simaro na ko composer banzembo na koma nzembo mingi pe banzembo e frappa makasi mais bango mibale wana baseli banzembo belé parce que so na lobi na loba ekopesa moi ba ekopesa polémique mais bango mibale wana vraiment mais na yebi muta composer banzembo belé za Rochero mais frère nani Simaro nzembo ni sala et Simba mais Rochero a sali mingi banzembo belé koleka Lutumba mais banzembo no Lutumba sali Lutumba pas sali belé mais banzembo no Lutumba e cartona Rochero banzembo so e cartona te mais Rochero so sali ba recherche Rochero a beaucoup composé mais tout ya Lutumba et ça la succès mais sur le Lutumba na Rochero en tout cas pour ngai ndenge na yibili musique Rochero a composé mi koleka Lutumba bongo papa Simon Lutumba na grand maître Franco na la composé mingi banzembo pena e kangaki na ba période obino bozai bilenge bozo régner mais na boité
Franco passe composé mingi koleka Simaro. Mais Simaro banze bonne so sala etikala. Donc ce quoi tinze mboza lokola mutati ya print. C'est ça Simaro. Mais na ko composer Franco za banze mbele koleka Lutumba. Mais banzembo est frappé mingi oyo ya Simaro parce que Simaro banzembo ne so sala moko raté zate. Mais ba Franco banzembo so sala irata boye biangote. Ba beta bo bamboye ko ngote. Mais Simaro so sala loko na ye. Eza loko mutu na ebité na ko banini. Simaro so kati eza loko kena na casier judiciaire ko tia print na Musapi. C'est ça Simaro. Et l'on est salara qui oti Empire Bakuba au côté malamu pa mamu national mama chalamwana. Ngana côté Empire Bakuba na côté Empire Bakuba te na longa Empire Bakuba te. Empire Bakuba ezaki ndenge nini? Empire Bakuba période moko to komaki na baisse. Ko longola na Empire Bakuba. Fona bisabi na olelo parce que batumi baye barate. Alors bakomaki na baisse. To komaki na baisse makasi. Au moment ko beta ba conseil ni. Alors Empire Bakuba to ko sala réunion. Tant que sala réunion, to monaki photo match orchestre. To sali 3 albums na mbula moko. To sali divisé par 2. Mamaleki to sali ba Boulano ya Bakuba wana Pepe Kale. Président Dodé Matulu ayiko sala ba Jordan ba Léa ba banze moni to sali cartonaki. Na moko orchestre pour misa 3 albums na mbula moko faut ça là parce que les gens ba choc ça les ali zaiko ezo cartonné ba OK jazz ba Friza pour ça l'album 3 ici mais ça qui passe on a consulté. Du nouveau à Kinshasa, pour vos séjours et réservations, une seule adresse. Flat Hotel HP, situé dans la périphérie de la capitale congolaise, sur l'avenue Makanza numéro 10, dans le quartier Kimbangu, commune de Kalamo. Un espace de plaisance pour vos détentes et rendez-vous d'affaires ou amicales. Venez passer des moments agréables et inoubliables dans nos appartements de luxe équipés d'une connexion Wi-Fi 24 heures sur 24. Pour l'électricité, il n'y a pas de souci. Flat Hotel HP met à la disposition de son aimable clientèle un groupe électrogène industriel pour la desserte en énergie. Et encore, un restaurant de qualité pour savourer la cuisine congolaise et étrangère. Son bar muni de toutes sortes de boissons rafraîchissantes et vos cocktails préférés. HP Hotel, doté d'un charroi automobile pour vos courses journalières à des prix hors concurrence, vous récupère à partir de l'aéroport et à l'endroit de votre choix. Pour tout contact, appelez au plus 33 605 384 625, plus 243 82 601 0438. Pour mieux vous servir, HPE, doté d'un personnel qualifié, prêt à vous servir. Chez nous, les clients et rois. Flat Hotel HP, vivifie la vie. Mais tout ça qui tous les albums ici. Après, vieux dit loyer que ça banzembo ya kelele mama mapasa kelele mama naninga banzembo na nyoso album wana. Alors, tous les albums, on a mutabeta ngozangai. Tous les 3 albums. Alors, l'album, on est pensé que succès makasi. Vraiment, pour l'Empire Bakuba, j'ai beaucoup voyagé pour l'Empire Bakuba. Empire Bakuba, moi, c'est Bamboka, tout le monde mingi. Poto, Balman, Hollande, Italie, Badine, Namoni, en grâce à l'Empire Bakuba. Mais l'air de Zongi Awa, tu combien de bandes de cartonné, bah, il y a un voyage aux États-Unis. C'est ça, bah, tu vas y avoir un gros téléphone, le bon lelo. Baiko tikangai oh mais ngamu taseli ba nini na bengi tu na mbafu na bi to préparer ba animation d'ailleurs pendant ko bomba parce que batu ba ninga vérité te Pepe Kale singa bi ngai to sel déjà des albums on a bossa na ngosiko te parce que aussi mbate Pepe Kale singa bi album ko simbate que ne bisa vedilu banze mona zela na mbula wana za ko sala album na to sel déjà papite que ça salinga la sali et ko sala bien te to sala album na ko bisa vedilu na kan texte na bi président Kale singa ke ko sala album si côté bomba ko na mbula ko ya bi jamais ngalo ko na sena koti fona sala ka banze mbona. Alors papite que la banze ya na album ya dilu a participer kité Pepe Kale pas participer Pepe Kale ko participer na suka tangwa yé na bobongo tout ça on a bobongo tanga yé na bobongo akuti albi oh biloko ni biloko salia boyo kusanga banzembo wana tanga yoki banzembo na boye ba banzembo album adili wana ko yoki parce que les gens qui na crié na belaka pesanga kiti na fanda ko mais to changer na duna mbo stratégie te ko tia Afrika moto kisasa moto ayo mona ba classique oh parce que na yebaki bien soto tiba client na biso na duna to monaki soto tiba client wana batisi ba yebi yango faut to tia biloko sika pour batbacha album wana ka boyebi album ya kelele mama pasa ndenge cartonaki na 3e position ya album Empire Bakuba boyebi ndenge salaki musala nango Pepe Kale tanga ya bino nga album fona yemba
balongoli ba vocal mosusu ya Jojo Ikomo et qui ba vocal au Pepe Kala yemba ka wana ezaki ba vocal ya Jojo Ikomo c'est silaki et comment que joue la mixage albi en tout cas le bon mon fona yemba mais président de la salle lokola aboya po et voix Jojo Ikomo ça habiter to longoli quelques voix ya Jojo Ikomo yango boyo ka Pepe Kala yemba album na banza yemba ka trois vocal dans album mobimba ayemba ka mbala misatu ezaki to longola ki Jojo Ikomo alors les ba ke proto batikinga na tali oh mais bateau de ma valeur na ngaite nazo ko cardonner pour le clip animation pour empiler tout voilà parce que le titre na voyage monene ya États-Unis na bino na fani na vraiment na kitambo na zako bimate parce que et pesa nga Sony comment yo velet monene ba que le tika yo na voyage monene bo et ça la ki Sony mla magite na yemo na madilu système madilu pe ba to suspendre na ko jazz na ba inéri matin na fani na ndako pona ko bimate te pona Sony na yeko mona madilu système ayi albina nga petit lo na ndengini ngape kuna na ukejezi balingati menga sina monter mouvement moko tozo kende Kenya samedi ngabelelo mardi passeport no ngapi passeport ça va pepitex albité na lo passeport na kena répétition na kekuta ba vie monsieur ba kufi ba ekoza ba pacheli na répétition na yolo marquer 28 tant na comme kuna ba répéter oh na mona jeudi ba kanga ba photo les mêmes jeudi wana vendredi na poko na moni passeport samedi na mona benga oh yaka na aéroport na quel aéroport na kekuta fofo les collégiens ba misia makasi na kuta gona fofo les collégiens to répéter ka des jours do à Congo Rio Lassa Carlito Lassa et puis encore Goda Babel le roi Babel ya Ngasani na kuti ba misia ba vraiment ba vieux Portos ya jazz vieux Kajos ya jazz to kuti bango to machine avion to kei tant to kei nde to kumina Kenya nde badilo yo benga Pepe Kala bitozo na Londres na Kenya vi madilo molegi biloko na porter na tourner wana albina no banda lelo yo comme chef d'orchestre na yo comme chef d'orchestre ya multi système ya madilo alors l'empire est na longwa kité fallait na zonga l'empire mais batinga chef d'orchestre yo muto comme mokonjo le zonga susu c'était ça mais empire c'est qu'il a besoin de la zonga parce que tout côté na na Rwanda na Angola Pepe Kala benga singa président Kala bi non faut zonga l'orchestre non botoyer to ça na voyage belé zonga to sala ki yo to ranger ngo to ça en famille l'air ka madilo yo ki ngo to jonga ça nomenga vice président yo muto zo ba grade ndenge ko zonga l'empire ndenge ni o monde na tikaki na empire kende ngana madilo kende na poto tikali na fana ngana ndako madilo ke fana na poto soki pendant 2 ans multi système zo beta mais yo moni soko l'idée la zate na moni un synthé 10 jours alaki chef d'orchestre ya mama chala mwana to beta ki ne pas madilo ayiko joanga bi ah vie to ke pas maman national ngabi ah même pas maman national ngal kuna okende ndengini tiwebi mama chala mwana zali mama ngabi ah ngala beti mino orchestre mi bali yo me ngabi to ke komona mabete le na ke kuna bata kitambo kaka bakongolo ba ya londa sili akebeta pas maman national n'a pas Maman National, première répétition intercontinentale. Le chef d'orchestre 10 jours à présenter Ngaï. Maman National a dit ah les camotés tous voyez ah mais oui maman Chalamon Lazam tout moi tu dis Batumingue bon vraiment la l'accès comportement ma bébé et pas maman wanate même ceux qui m'ont conçu à l'église mission retourne aïe bah ma caméra la gamme ma bébé zala ya bola mozali ya ma bébé zanga gaten dans l'orchestre mais et pas maman vraiment n'a évité ceux qui n'est place à zali soit aux gens ma communauté to fandi 10 jours kokufa les mêmes 10 jours là m'ont conçu stocké na Zambie madilo futi biso mbongo te loko madilo zaki matata na mbongo a futi biso te a telemi a koti na rai train ya daya kufana ye to même bembele na kisasa ngai chef d'orchestre na bondeli na bi un jour yo poko diriger ngai albi ngala ko chef no te velo ngala na diriger ngabe e salamaka mais to kompa ya chala mona ye mtazo diriger ngai albi ngame vie makambo bisenga na Tanzanie ekoki sami na bililo di jozo di zinga pa Maman National mais na ibisa ngai bon so ko teka na train ya takio on oza na chef d'orchestre pas Maman National ndengini omoni ndenge le kakina les 10 jours na nini après les 10 jours kufi ba ko tia Kabengele les grands solistes Kabengele vraiment na zo pese mbote pas azali Kabengele bati Kabengele na Emedo ba chef d'orchestre par signe le ngala umelaki parce que Emedo ba ina mission ngai et pas Maman National maman eko tianga chef à discipline chef à discipline Kabengele eko ko kende maman eko tala biyo umel nga mingi na expérience na yo na nommé chef d'orchestre na sima Kabengele ya on a tilé le pas Maman National chef d'orchestre
Donc l'orchestre c'est moi, après Maman National, c'est moi qui dirige. Merci papa pour l'éclaircissement. En tout cas, Bonde Zalara, biso Zaramolangia Pembe. Biso tu vas ta vérité, tu vas la vérité. Papa Lutumba Simaro a Koufi Atiki Biso. Mais avant papa Koufa Tomonaki a annoncé officiellement que l'orchestre Bana OK Atiki Manda chante comme président. Mais les musiciens OK Jazz ba manifester mécontentement. Ba boy qui président ya Manda chante babi Manda a jamais coloniser biso ko diriger biso tandis que ba vie makoso bazali ba vie Joski malgré so bela bazana na envie jamais Manda ça na poids ya ko diriger OK Jazz yo ko lobani mais vraiment côté wana na bon so na tali bien orchestre bana OK ezaki na administration ezaki ya 4 personnes ba konja bana OK ezaki muta créer bana OK wala c'est Joski parce que tangu ba ko pemisa vie Simaro na OK Jazz na ba famille ya Franco vie Simaro baki na beta su musique te na prosala banzembo na ngai na bengi ndingi na sala kawana na bengi banzembo na ngai Joski alandi tina ndako alobi vie ayebisi famille ya Franco lokola vie Simaro akei lokola Simaro akei ngai namoni vie Simaro akende ngai na kotikala su na OK Jazz te alandi vie Simaro na ndako alobi vie biso tokotika yo te comment bato bana bano yo pema yo sele musala mingi na OK Jazz yo ke no pema vie to sala bana OK yo zala président muta bisala ko question na Joski après Joski vie Simaro ko mona ke oui bato bana ngai tous les musiciens OK Jazz moko atikala ki na OK Jazz te bango tu bana bana OK bango nyonso na OK Jazz ba ko recruter yulu ba benga ipenga na réunion na matunge bato mutako songa valusa René Zakina matungi na kota stade pour tout remonter au Jazz. Mais ngala bisi vie valuza ndenge yuro tskali moko ko remonter au Jazz. Parce que ba mission ça OK Jazz bangola bakena bana oh donc OK Jazz batiki ka bensinima pamba na libaya. Na courage ya Joski qui a beaucoup de talonda. Vie nanga tozali komo moko yende mutazaki asalaki bana OK. Vie simala nyaki le musique té ala bien ko beta le suite ko sala banze molai. Alors na kati bana OK bazaki 4 administrateurs. Bazalaki Bati yana bango liboso Simaro président Joski Madilou système Madilou loin déjà Madilou ça quoi Madilou loin na OK Jazz bazalaki vie Simaro Joski Ndombo Petum na makoso oki ba administrateur alors et comme ça ngate le vie article la Simaro orchestre mais soki ya ngasa la ko Manda chante il faut avoir accord ya ba administrateur mususu parce que Manda chante azali Cla Wenge tala mutu kwa makoso Joski azala vivant tanga ngo sali kamona fa contacter ba administrateur mususu quelque soit bango bazana poto mais bango ne mutu sali komba bana OK wala bango ne mutu babundi pona bana OK donc tango yo mutu so tisa bango ezalo ko sali sabotage na ba administrateur mususu wana ko tiana Manda chef de côté l'orchestre et ça m'a bêté mais avant ça la yango fa contacter Joski na makoso et les grandengo bongo papa so ibazui responsabilité net ya matanga ba pesi na maboko ya Manda chante diriger c'est que bana ba misa bana OK ne ba vie Joski ba royate ba vie le rôle ba vie makoso ba revenir te ba ko pesa Manda chante diriger matanga pona nini matanga le rôle ya fait Simaro ba pesa na Amanda non ye président Simaro azali musicien munene Simaro zaka musicien bana okete aza musicien à Congo un grand musicien c'est différent Simaro ebembele matanga les matanga l'état mutako sayote oh tout le matanga Simaro za l'état mutakunda Simaro nazo sayo lelo c'est si ya sali musala mingi akoti mbongo ebele mutako sayote o ba ko balabino mutakunda Simaro za l'état même famille ba kozana bambongo na bango mais madilu mutakunda l'état papa we mutakunda l'état Emene mutakunda l'état Taboulé mutakunda l'état Franco mutakunda l'état ba mission la minene ba yebana wana mutakunda bango bimi ombale l'état ba mission ba yebana mingi ba beti ba sali banzembo ebele mutazonga responsabilité on a qu'il tire ah d'ailleurs na ba youtube bisanga journaliste onani basele le bazali la culture ah ba chala mwana ba mama chala ba mbilia bele ba waze quoi ba kelek pour la organisation l'état bimisa pata pour bakundai et ben Simaro o le bati ezali ya l'état o le ba bon ba kopesa manda leli manda koya na bana OK a préparer banzembo tant que président ya bana OK
avec la président ça c'est vrai mais que base la responsabilité il y a matanga ya Simaro ba pesa na manda non pour wana eza makasi mingi pour na manda donc pour wana ezali ya l'état mutu moko ta kotel malbio ngana okunda Simaro jamais ata yena mbongo no ebele eko simba te Simaro muta okunda ye l'état. Mais tout le monde papa par rapport à l'image, Manda chante président. Azui ko ba mission bana oké, abouaki si bango, azongeli ba mission na wenge référence. Azui bango, ayena bango imposer bango na bana oké. Ndé to so ba baza na voyage na est. Na bana oké orchestre ne wenge référence. Ameminde orchestre na ye na komba bana oké. Ba mission oké ya bana oké atiki bango. Yo réaction ne kozani attaque doya musique. Mais na pesi Manda fotité. Faut que manda te manda ba pesi beaucoup konzi tu ba pesi beaucoup konzi faut oyo ba ko défendre ba mission la ta ba ti manda président ba budaki ba ko la e ki na kutana la bango na zala bono ba lingwala biso manda ko dize biso te bona ni ko dize biso ba bino ya uti na wonge biso dai to za même silté bon pour la silté ba mi dai ya kuti biso ye kan ye akoma chef manda za kiso le aki na choix osala souté faut que les ba musicien na ye pour asala musala aussi maro pesi et yango que nous ba mission référence pour Alex la batu ketala poa Simaro pesa kingai na koki yango akezo ba misa référence poso atika kinengo wana ba misa oya uye jazz wana ba nimaki teke manda diriger bango Leki no Blaise Mbondo azali chef d'orchestre si tout yekuta telemelima doye mutu aliboso a s'opposer na manda bige non yelo lelaka to c'est la vie makoswaya to c'est la vie Josi ya mbukuta ya totala Leki no azolela makasi azui matanga kolela papa Lutumba Simaro eloko asali bango. Mais les Cambodgiens, mais voyez, Blaise, voyez bien, Azolé la bango, mais Joski a sa maladie. Joski n'a pas sa maladie. Et puis, ma cause, comment qu'il n'est pas zonga, qu'il n'a pas zonga. Pour bâtir l'orchestre, il faut à la peine à Kati, parce que les autres voisins qui va misser bazo bétate. L'orchestre, c'est vivre, vous comprenez? Donc, sans une responsabilité, l'orchestre, il faut à la terrain. Joski, bien sûr, mais les autres, Joski n'a limité à quoi tendre. Aïe, il y a 5 chansons. Même même je suis à ma bête mais na uto sabino fallait vieux Simaro ça la signe et presque ma consonance jusqu'au batikali vivant pour nous repasser bango poids pour vieux Simaro pena ma consonance bango na ma bête mais bango faut pas signer on moni le wana ce qui manda que ba musicien référence ayena bango parce que ba musicien ba kutaki wana mingi balongwaki balbia ko dirige sote manda bi bon na salani ba musicien ba zebele akazo ba musicien na tina au jazz. Produit pour la cosilisa, Nduta, tampon, bouton, tache, chute de cheveux, et qui tient à $5 et $10. Oh ndeko, oyoka kalisusu soni te na Nduta. Kozala na Nduta tombe des angila, et ça kozala vraiment salité. Obésité eza maladie. Tala ndenge okoma pema, libumu lokola mwasi ya zemi. Produit naturel ezali, et kosilisa yo libumu, kilo, pe constipation. Yo kangama kana ba mesh, ba perike, chapeau, produit ya kokolisa suki. Olingi ba poil, olingi favori, c'est possible. Beauté ya mwasi ezalaka nde na suki, na perike te. Yo mutu mino toboka, kari dantere nyokola yo, munoko solo, nzoto solo. Tozali pe kotraité, hémorroïde, infection, hernie, myome, kyste, fibrome, prostate, sans opération. Dit nouveau, élargissant pour homme, longueur XX, vimbissa pour femme, et amado original. Na Kinshasa, tozali na Kitambo nzela ma campagne entre Arrêt Mabaya na Maison Mbungu, avenue Vivi numéro 32 à Poma Kelele. Na rond-point Victoire, avenue Ikelemba A9, na Simaya Acropolis Bekatem, Matonge. Chili, Arrêt Bitabe, en face ya deuxième porte marché à Liberté, na immeuble Oyo ezali na auto-école Camps, na deuxième niveau. Na Brazzaville, Texacola Tcheme, 99 rue Congo, non loin de Sansa de Mkondo, la base. Benga Bissona 089 86 27 692 081 99 91 ça aide na Brazzaville na 05 360 82 26 04 487 51 15 cabinet docteur Hakim chez José maladie nyonso ebikaka sauf la vieillesse et la mort. Nabanaoki. Donc pourquoi tu as mandaté mandat à se défendre? Bon, pour la Blaise, le bilan Blaise. Bon, Blaise, aïe, bah bien que courage. Il y a musique, il faut bosser avec courage. Par contre, il y a locaux. Mais sans bosser avec courage, on a le souhaité. Et ça passe. Il faut bosser avec courage, man dans le courage.
manda za na couleur za na moto wala yango ndimi mais soko yozo baka pesa orchestre ba pesa ngo ko salé le côté o moni pe place matata ezalaka ozo di système orchestre soko manda tikili bidon so bako kiango te manda ba prouver bino bokei makezo ba musicien na ya tina ka orchestre orchestre pardon za na besoin ya musala donc bino pe besoin lango faut besoin na besoin musa mais so besoin lango pona kombo wana ko za na malamu te. Merci wana zaki bongo kulutu na biso ya londa balobi ya za doyen biso to ba professionnel na lobara biso ke na source de poser information to traiter puis to diffuser biso to ba professionnel papa moi li lobo msu peut-être ngo lobo loba kité moi li loba moko ko loba ba peut-être na tout dio question en hôtel fa na tout na so ezoko loba non mais les collègues on a loba kaka suka ya bien ya suka mot de la fin bobo sanate tu musika pas tu uti tu es bien mais pas tu uti za musika mais pas tu comme kende comme pe pembe nazo pesa conseil na bato tu bete na musique tala ndenge ba musique bazo kende bon ezali ndenge za mokano ya nzambe tala ba grand musicien souci na nga na wiki mawa mingi bato ba sele musique ya makasi ya kitoko bango so baza souté peut-être to tseli lelo on nazo compter na bango ngai nazo mona so na teli boso na ngai Nyoka Longo Koffi Olomide Ready peut-être voilà ba deuxième classe ba yesima mais ba kuru ba se ba ngolo so ba ke ba Pepe Calais ba Grand Calais ba Nico ba classe on a dit ce qui ba Madiata ba papa na Madiata ba Simaro ba Tabule ba kei donc on a ko joie tout ma musique ba salaki et ça passe. En tout cas, il a regretté. La musique est profité parce qu'il fallait abimi, faire abimi, bazo betaper bien, bazo c'est ça biso. Mais nazo mona ali ba petit ba kenango ba ko tendre niveau on a dit. Pourquoi ba ko tendre ngote? Na yoki premier album, na yoki album la bango nyo surtout l'équipe bien. Mais là ba sali ami balé. Tant ba sali côté na troisième album, na ba mona monotonie et kobi ya makasi. Entre temps ba Rochero ba zako kima monotonie. Franco zako kima monotonie. Pepe Kala zako kima monotonie. Papa we ba zako kima monotonie. Musique na pesa lokola babo marley ité ba nega zangana lokola reggae. Musique na sofo variaka. So variété ba to lemba yo, ba ko dégoûter yo. Ato yembi ndenge ni soko bazo kaka mais eloko osele kokani yango babenga monotonie donc ba yo facilement o ba longolo ba carton bala moko eloko nazo mona oyo ba to ko perdre mingi l'absence ba to ba kufi yango wana tala banzemba Simaro o mona yembi place boy nzembo muso yembi bozo ba nzembo ni ba dati pétrole o fela ba maele banzembe bela Simaro na obosa na vieux yo banzembe bela yembi bandana zaki na deuxième primaire ti lelo via za varier azo varier alors batande ngona tozala bango souté peut-être mutako ko remplacer bango na hôtel za Koffi parce que Koffi a yebi ko débrier ko wana même Koffi yango bon nini balobaka neto ni mais mutako sala ko moi différence wana c'est Koffi Olomide. Merci papa bambote ba nyonso bato ayo o balingaka o ba soutenir de loin de près na numéro à contact numéro téléphone non na pesi mingi mbote na Santos Mutubile ye azali camarade nanga quoi Mutubile Santos pas azali vraiment Mutubile pas azali na pesi mbote belé na pesi mbote na Maman National Mama Chalamwana puis na pesi mbote mingi na Josar Nyoka Longo azana États-Unis na ebité soki makambo makatanga juillet kuna na yoki bazwa mikolo place na pesi Nyoka Longo mbote et puis pour la resukisa na pesi bana poto nyoso mbote ya bana kitambo situ na Odile Lokonga Mama Titi Lokonga wana baza famille nga fona pesa mbote ba Titi Lokonga ba mavie mazinsangu ba na pesi sako beau-frère nanga mbote na Allemagne place azali na pesi chala ko mbote mingi na Angola sans oublier chala ko za petit oyo ona kolina sika moko azali ki nanga ya famille chala ko songa azana Angola na pesi mbote et puis na pesi sans oublier na pesi pe Ambara mbote en Allemagne na sukisiwa numéro ya téléphone nanga zali 099 26 45 978. Numéro Nangezali 099 26 45 978.
Merci de manière balandi biso wana ezali bongo doyen des doyens ngabe ngake kuya mkolo mabele mitumine yankoi wana ezali ba vena biso kitambo ba doyen musique ya Congo ba bebi na histoire tozala bébé tukufeli mama nani mabeya tozana date oze prouver pe na kitambo mabeya na kitambo mwana aboma solo mabeya tikaki biso balobi tokuta na kawana mingi na boma. D'ailleurs, il y a des gens qui ont été makambo biso zabala kitambo mabe azali lokola gouverneur mabe partout ozali matanga nyonso komona mabe azali mukolo moko te tozwa makambo komona mabe azati donc na kitambo to perdre mama munene lokola mama beya bino bata poto place bozali bosala ta 1 minute de silence pour kokanisa mama beya surtout mingi na bino bata kitambo nazo senga na bino biso to kufili mama beya na liwa moko ya brisque maboy ba tout est na voiture ya kufi bon en bonne santé. Donc maweza na biso na kitambo yango wana. Donc kitambo pe tozana date perdre mabe mais nabi qui est sorti du quoi rozala samedi. Donc tozala na biso tout par rapport à image solo ba solo ti solol. Donc na soka traiter na biso na profiter ko pesa ba mbote na ba OP anga o balinganga de loin de près. J'ai tout qui tombe na mutete la solo ya tongo. Venanga just tambole sedo agence SK service agence ya sire. Venanga si demande